tokiti awa na place oyo na kombo ya mwana mboka Daniel Bumba abiki toya awa nde kuna ba réseaux sociaux ke bato bakufi awa tuzesani mbango awa yango toye awa sikoyo kotala état de lieu mutu moko akufi awa te mutuka wana elalaka wana efandaka wana ya mbula makasi eye mutuka etioli mais totuni population awa babeta mutu moko akufi te yango tokomi awa tongi toyoka ezalaki ndenge nini eleka ndenge na place oyo oyo bakinois na bakinoise baotala ngomi na réseaux sociaux bakoso babiki 100 personnes bakufi ebele yango tofisi place awa na ningisa mwana mboka Daniel Bumba koyeba oyo ezali awa eleki ndenge nini ndenge tozalaki na se ya mbula evenema elekani mai ezalaki ebele lokola mutuka elalaka awa ye mutuka apart mutuka nini zelo kote oyo ne ntango ebukani epesi déséquilibre car receveur nde mutu aki na kati ntango afongoli porte abimi mai ebeti na mutuka apa courant do eza awa balusi mutuka eti bapine likolo mutu akufi te mutu azwi dega pe te gloire à Dieu receveur abimi apa mutuka nano emonani te mbe tozolanda yango tokoluka yango kote ya beme nde mai ekiti mbe tokozona beme mutu abukani te mutu akufi te oyo baoloba na eza lokuta mutu akufi te mutu akufi te Chaque signal d'alarme, ça me garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Ça me C'est bon papa nangai, na ndenge bo zinda boye. Message nini oyo koki ko lancer na gouvernement na biso. Intervention ni ba koki ko sala po bino ba bita ya des bonhommes, quartier des bonhommes, boza na kimia bo fanda na kimia. Donc elo bon ba koki sala po liboso mambo za kite. Donc bon ba ina misala bon ne mambo baya basisa misala bon ba zo tika ba ndambo poso ba basisa mote donc ba famille ba kolela ba perte ba mapango biso ba tika la donc bon de ba luka ba ngulu na ba ko mebele na mboko. C'est bon cameraman sur biso oyo de no biso ti awa total bien les mangamba wo salima. Mboka na biso Congo tozosengela eloko moko na gouvernement na biso boya botala ka ya bandeko na biso oyo bavandaka na matete précisément na quartier des bonhommes. Donc toza na posa na bino ya intervention na bino ekesala mwa bien parce que ebele ya bato baza awa mingi bakini bandako boki omona meme itina bandako nalakisa bino na kelke lopangu kelke maison awa bomona ndenge mai ekoteli bato na ndako. Donc mai ezalaka na bafleuve ezalaka na banini donc koma mai ekomi kokotela bato bakoma kovivre na bamai lokola toza na kati ya banganda. Donc c'est que l'état na biso bolukela biso solution droit de l'homme toza na droit ya kovanda na kimia na mboka na biso totambola mokili. C'est bon bandeko nanga boko omona bamai nde ekoti na bandako na bandako ya bato bacongélateur na bamai babiloko na bamai donc il faut intervention moko trop rapide ezala parce que à la longue bato bakokima bandako na bango bakokima vraiment. Donc fidèle internet donc bino moko bomona vraiment bomona ça fait mal donc terrasse yango yo donc terrasse est débordée donc matite mati vraiment donc il y a pas moyen donc il faut ka koluka moyen ya ko intervenir to bondeli l'état congolais na biso bosala moi quelque chose bandako plein ya craqué donc omona bandeko bakimi libanda donc place ya kokende pe même ezate. C'est bon papa nangai na ndenge bo zinda
boye message nini oyo okoki kolancer na gouvernement na biso intervention nini bakoki kosala mpo bino babita ya de bonhomme quartier de bonhomme bozala na kimia bofanda na kimia elo bango bakoki kosala mpo liboso mambo ezalaki te ntango bango bayini misala bango nde mambo oyo baya basilisa misala bango bazotikela bandambo mpo so baye basilisa yango te donc bafamille awa bakolela baperte bamapango mosusu batikala donc bango nde baluka bagulu na bakoma ebele na mboko c'est bon cameraman suka biso oyo tozozwa biso ti awa totala bien ndenge nini makambo yango ezosalema eza lopango ya bato donc bakoma mapango bakimi batiki bandako na bango donc seke mboka na biso Congo tozosengela eloko moko na gouvernement na biso boya botala ka ya bandeko na biso oyo bavandaka na matete précisement na quartier de bonhomme donc toza na posa na bino ya intervention na bino ekesala mwa bien parce que ebele ya bato baza awa mingi bakini bandako bokoki omona meme ntina bandako nalakisa bino na kelke lopango kelke maison awa bomona ndenge mai ekoteli bato na ndako donc mai ezalaka na bafleuve ezalaka na banini donc koma mai ekomi kokotela bato bakoma kovivre na bamai lokola toza na kati ya banganda donc c'est que l'état na biso bolukela biso solution droit de l'homme toza na droit ya kovanda na kimia na mboka na biso totambola motu c'est bon bandeko na nga boko omona bamai nde ekoti na bandako na bandako ya bato bacongélateur na bamai babiloko na bamai donc il faut intervention moko trop rapide ezala parce que à la longue bato bakokima bandako na bango bakokima vraiment donc fidèle internet donc bino moko bomona vraiment bomona ça fait mal omona ndako bato bafandaka oye na eta oyo donc c'est que malamu te vraiment eza vraiment na commune ya matete na quartier de bonhomme ya malamu eza vraiment te donc nalakisa bino mwa kelke ndako esali mwa pasi bana libanda bamama libanda donc esali mwa pasi donc terrasse yango yango oyo donc terrasse edeborde donc matite mati vraiment donc il y a pas moyen donc il faut kaka koluka moyen ya kointervenir tobondeli l'état congolais na biso bosala mwa quelque chose bandako plein ya krake donc ezomona bandeko bakimi libanda donc place ya kokende mpe meme eza te oyo todindi toza na Funa commune ya Kalamu oyo bato bamati na bandako mpo todindi. Est-ce que vous croyez que nous sommes à la capitale? À la capitale. Ma ekoteli biso na bandako papa, ekoteli biso. Eh, tokobelela nani Nzambe? Tokobelela nani? Mboka ya Fati.